Bonjour, bonjour, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Na pesi biso mbote na kombo na Yesu Kristo. Ngande kona bino na elisusu komemela bino basango ya mboka, ba révélation ya mboka oyo Nzambe apesi biso pona mboka na biso RDC Congo. Royaume ya Nzambe. Donc na elisusu lokwa na prometaki lobi na lobaki ke Nzambe apesi nga ba message mingi na ngana contaki au moins 3 oyo fallait na pesa. Donc natikalaki na misato normalement ndenga na kanisaki mais tant na yeko tala na moni ke naza na ba message mususu Nzambe apesa nga déjà na on apesaki yango te. Donc yango wana nasengi na kutu Nzambe bolimbisi puisque so Nzambe apesi nga ba message elingi kolakisa ke na loba yango mbala moko. Mais Nzamba limbisa nga naza na excuse te ni pona eloko moko ou misala ou quoi wana eza problème Nzambe te so Nzamba apesi message il faut na lekisa yango mbala moko. Donc voilà yango nasengi Nzambe bolimbisi pe na peuple ya Nzambe mes frères et sœurs pe nasengi bino bolimbisi pona retard wana mais na osala nyonso ndenge Nzambe azopesa nga moi azosala nga grâce moi ba jour na nga ba repos naza na nga na problème te na ezate pona il faut na pema na lala ou quoi na osala tout na pesa ba message wana na pesa ba message wana nyonso na osala vraiment effort o nyonso Nzambe apesa nga avant na pesa yango nyonso eza ba message mo très important pona mboka na biso pona RDC Congo. Donc voilà nalingi vraiment bandeko bolanda ba message wana bolanda yango vraiment na bokebi boko tirer makambo ebele na kati et ko sunga pe biso peuple de Dieu surtout to comprendre lo nini Nzambe azobisa biso pour moi na Nzambe avivara selon les signes du temps ba signe o Nzambe azopesa ezolakisa biso place nini tokomi esika nini tozokende Nzambe alobaki nini aloba nini na maloba na ye tokomi wapi par rapport à makambo azolakisa na basali na ye. Donc voilà, yango Nzambe ayebisi biso na Amos 3 na verset 7 Nzambe alobi na biso l'Éternel notre Dieu ne fait rien sans pour autant montrer son secret à ses serviteurs les prophètes. Yango Nzambe ayebisaka basakoli na ye po a signaler peuple na ye ton nini tokomi. Si ba signe o tozomona ezoloba, ça parle en fait. Makam tozomona eza pamba te ça nous parle. Ezolakisa biso tokomi wapi, tozokende wapi. Donc na ye na message moko lelo Nzambe alakisi ngai ndenge nini ye na mabongisi na ye abongisi po akanga banguna po a désarmer banguna ba occupant banguna ya bana na ye banguna ya Congo Nzambe alakisi nga yango. Donc quand l'Éternel me montre cela a certifié yango a confirmé yango alobi abetaka so na ye na maloba na ye oya lobi ezongelaka ete soki esali efe nango te. Donc voilà yango na memi na pesa na partager yango lelo po biso nyonso toyeba makambo Nzambe na biso azali koloba na biso azali kobongisa po na mboka na biso po na Congo. Mais avant tokota na message bien que eza mulaite mais totika moment oyo na maboko ya Nzambe na biso. Nazo bondela na kombo na Yesu Kristo pona bandeko nyonso bakolanda molimo na Nzambe esunga biso to discerner. Eza très important ko sambela avant ya kopesa message po banguna pe bazo sepela te to yeba makambo nini o bango bazo sala o Nzambe na biso pe akosala pona biso tozala toujours ba ignorant. Donc na tiki maman na katia maboko Nzambe. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, na pesio merci papa, na komisio po na bolingo na yo, na sengi yo merci po nga mutu pamba, nga muto nazaki na bobungu zongisi nga na nzela, oponi ngai po otia maloba na yo na monoko na ngai. Je te rends grâce Seigneur pour ce message, pour ces révélations, pour tout ce que tu fais pour le Congo. Nyonso zo sala po na mboka na biso. Nous avons eu la grâce, to mérité yango te mais c'est par ta grâce. Et c'est ngwa ko bota ma congolais na pesio. Merci pour nga na bota mi congolais na pesio. Merci pour na mboka Congo o ezali libération ya mokili mobimba. Tika kombo na yo zo lokumu o banda na biso message o pe osuka na biso okoma na biso tina suka eke molimo na yo esunga biso esunga ngai na koloba oyo yo lobi na koloba bosolo koloba vérité. Lokute zala mosika na ngai distraction zala mosika na biso ko combattre message o akutana na yo makila na yo Yesu Christ ebatela biso na kombo na yo Seigneur Jésus-Christ j'ai ainsi prié amen. Donc voilà mes frères et sœurs Nzambe apesa nga message o nazo pesa kutu ezali o Nzambe apesa nga lobi na tongo ya lobi
mais mikolo nyonso to eleki nzambe apesa nga ba message. Apesa nga ba message ebele eza problème te na pesi oyo après na kozonga na oyo nyonso to nzambe apesi nga puisque landani eza ba message oyo nzambe apesi nga vraiment et eza vraiment ebele. Donc quand Dieu parle comme ça, Dieu nga moko na comprendre que nzambe a insister et il y a des choses qui se passent et il y a des choses qui se passeront. Makambo ko ya makasi mikolo oyo yango nzambe azolobela biso poto za la prudent, poto za la mutu na mutaza na bagarde na ye. Donc voilà, na lekimbala moko na message o nzamba pesi ngai. Bandeko na nga na lalaki na tongo na kokota tongo ya lobi. Nzambe bandiko lakisa ngai na komi nesika moko puisque nzambe tanga zo lakisa aolakisa likambu aromema ona na lakiso likambu et ensuite tu comprendras ce qui se passe. Na yeba ke sika na zalaki te. Ngamo na yeba sika na zalaki te, mais na moni na komi esika moko boye ezate ke na ye lokola mupaya, mais c'est comme si j'étais là. C'est comme si eze sika na vandaka. C'est comme si eza mboko na vandaka. Alors tozaki bato ebele. Nazali nga moko te, tozaki en tout cas plus de 2. Tozo tambola, mais kotambola tozako tambola. Ce qui m'avait étonné na kati ya ndoto, non, étonné nga après. Na ndoto, j'avais pas l'idée de ce que je faisais. Nga, ça me paraissait normal. Nga na bano mona normal makamdo sa na ndoto. Donc na kati ya ndoto tozo tambola na batu wana, mais tozo kota maison à maison. C'est comme si tu bandai kokota na bandaku, kokota tozo kota na bandaku wana, ngai na maboko na nga, nazaki na sac poubelle. Nazaki na sac poubelle moko ya bleu. Ba sac poubelle wana ya bleu, so rappelé nga neti ba sac poubelle oyo biso epa na biso awo iska na vandi. Eza ba sac to tiaka milangi ya plastique. Puisque biso to recyclaka, to tiaka biloko to triaka, to sangisa ba reste ya ba poubelle na ba milangi te, to séparaka yango. Bandeko ebele ba yebi système wana toza na ngo côté na biso awo. Donc ezaki ba couleur, ezaki ba genre ba sac o to tiaka milangi ya plastique ya bleu. Sac moko munene ya bleu. Siko na kati ya sac wana ya bleu nga na simbaki, nazali ko sala soki to kei to koti esika moko boye, ngai biso nyonso tozali ko na en tout cas nga nazomona ba acte nga nazali ko poser. Omona ngai na zui biloko. Na zui biloko esika wana, biloko siko nazali ko zwa, ezaki biloko mo précieux. Ezaki ba en tout cas neti ba matière précieuse. Nazo zwa neti ba matière mo précieuse et belé ba or quoi, ba or, ba diamant, ba biloko moko vraiment précieux, biloko moko ya valeur. Ya valeur et belé. Donc nazali neti ko zwa ba meuble té ou bien ko zwa ba sanité ou bien non. Nazo zwa ka ba matière précieuse. So na zwa ba matière précieuse, na zwa yango na tiango na sac wana bleu nazali nango. Sans problème, sans que mta pekisanga et l'eau monte, na tiango na kati ya sac wana poubelle, na zwi sac yango ya poubelle wana. Bato tozali na bango pe bazo mona ndenga zako sa bango pe bazo agir na ndena. Donc en fait mutazali ko se servir na ndena et azali ko s'occuper na makambo na ye. Mais tozaki ensemble. Donc so na tie biloko na kati ya sachet wana, na zwi sachet yango, na ke nango na déposer yango place moko. Na tika yango wana. Na zoloba ngai moko na préféré en fait na tika yango wana. Na kendaka soki neti na zwi eloko nga na kozwa na ye na tie yango na sachet na tika sachet yango wana. Sikoyo tozo kende tozo sala bongo na bato tozaki na bango. À un moment donné sikoyo ngai na bato na to telemine tinesika moko boye. Soudain to yeko telemane sika moko boye. Sikoyo to bandi to moni bato ebele. En fait les gens na kokoloba les gens donc bato na bazaki incalculable, bazaki ebele, base loko la balati eloko e frappaki ngai, ezaki loko balati ba fluo, ba gilet jaune, voilà. De to benga ba gilet jaune. Ba biloko neti ba travailleur ngo na ntiela, ba gilet moko a bongo. Neti ya orange, na monaki ya orange na ya vert, on dirait. Na monaki on dirait ya orange na ya vert. Balati neti ba fluo wana ba gilet wana bazoya ebele mais ebele bazaki ebele ko compter bangote full penza ya bato zoya ebele siko bato bazaki koya biso to komi koloba to komo on dirait to yeba ke loko zo salama entre biso to komo loba mais bato yo bakoki kozala bato en fait ba ye pona ko kanga bato
baye pona kokanga bato mabe o baza na mboka na biso baye pona kokanga bato mabe o baza kookipe mboka na biso baye pona kokanga banguna ya Congo biso sikoyo baza kosala biso eloko te biso bazosala biso eloko te nazoyeba na ndoto nakei kutu nakoti na kati ya groupe yango tokoti pena na kati na bango. Donc c'est comme si tozaki bomoko na bato wana bazokanga biso te mais bazali na bato spécifique baye kokanga baza na bato oyo bango baye kokanga sikoyo nazoyeba mutu moko aye azoyebisa biso abandi yebisa biso ndenge ezali boye déjà bakangi kombo nayokaki clairement kombo nayokaki clairement o nzamba permetaki na yoka pour faire comprendre c'est juste un signe o nzamba pesa nga pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé na tango wana eloko nini nzambe à prévoir pour salama et c'est la volonté de Dieu nazoka na matoi nanga kombo moko clairement nayokaki mutango zo biso ndenge ezali boye déjà ye basi bakangi déjà olive lembe biso totuni bon ye basi bakangi alobi na biso oui ye basi bakangi déjà olive lembe tokei tobimi esika wana en tout cas bato wango bazaki kotamba bazaki calme donc en fait bato wana bango nde mutu bazokota bango nde mutu bazotambola po bakangaka bato nakopesa discernement o nzamba apesi nga ndenge expliquer ngai eloko nini azosala donc bango nde mutu bazokanga bato. Donc en fait tant bayebisi biso bongo sikoyo to se déplacer sika wana directement to komi sika moko susu boye na to zwaki biloko to eko tia na eko tika ngo na kati ya sac bleu wana nazaki nango sikoyo nga moko na bandi koloba na bino sac nanga oyo sac oso na tika ngo awa na moni ekomo koma lourd et comme vraiment kilo puisque ndé na check wana c'était dans le but où muta kozwana yango en tout cas j'étais à l'aise c'est comme si mutu moyibi ezala kité ou bien mutu moko koya koyiba ngo quoi j'étais vraiment à l'aise na tikaki na ngango wana ndé na koloba non comme tozo kende boy peut-être que toko kende mo musika na zwaka ka sac ngo na kende nango na chango na sac na ngai na chango na sac musu na zaki nango comme ça na kende kaka nango poto zonga lisusu ne sika wana te bande konanga oyo nzamba lakisaki ngai yango wana. Et c'est alors que le Saint-Esprit azopesa nga discernement ya makambo ayebisi nga ekopesa ngai maloba na ye oracle de Dieu nzamba azopesa nga ba verset nalobi ngai nzamba asala nga grâce wana ngai Saint-Esprit asola nanga nayebi te soki bana nzambe mosusu basola na Saint-Esprit te nayoka mongongo na azoloba nanga akoloba nanga apesi nga ba couleur apesi nga explication apesi nga heure apesa nga makambo spécifiquement on dirait film. Donc c'est alors que na bandi oyo kanzambe koloba nanga mongongo na nzambe koloba nanga nzamba lobi nanga oyo omoni eza makambo eko salama oyo omoni oyo yozo sala oyo bino bozo sala eza makambo oyo na salaki na peuple nanga Israël ezali makambo na kosala na peuple nangai Congo ya ba congolais. Donc nazokota na pesa biso ba verset maloba o nzamba lobi nanga poto comprendre ce que le Seigneur fait. Nzamba lobi nanga boye asala ke loko moko te sans révéler son secret à ses serviteurs. Amos 3:7 alobi nanga susu boye nzamba lobi nanga voyeux na Amos 3:7 tokititi na se nzamba lobi nanga voyez quelle immense confusion au milieu d'eux, quelle violence wana nzamba zoloba na peuple azokanga ba occupant o ba occuper biso ba toalikolo soi-disant ba kondi o bazomonisa peuple congolais pasi nde nzamba zolobela alobi voyez quelle immense confusion au milieu d'eux, quelle violence dans son sein. Ils ne savent pas agir avec droiture. Baza bato na lokuta, baza bato baza na nzelate. Dit l'Éternel. Ils entassent dans leur palais les produits de la violence. Bazali na bozui bomengo, ya mabe, ya makasi, ya violence, ya dictature. Bazo s'entasser, bazo vivre na bomengo ya mabe. Bazo monisa batu pasi, bazo imposer batu o bango balingi po bango ba vivre malamu. Ils entassent dans leur palais les produits de la violence et de la rapine. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel.
l'ennemi investira dans le pays. Il détruira ta force. L'ennemi détruira ta force. Il investira dans ton pays. Et les palais seront pillés. Et tes palais seront pillés. Ainsi parle l'Éternel. Dès qu'ils auront fini de piller, ils seront pillés. Dès qu'ils auront fini de détruire, ils seront détruits. Na katina nuwana eza maloba liboso nzamba pesinga. Donc nzamba zo yebisanga nini? Nzamba zo yebisanga yi azo expliquer ngai makambo monguna salinga na mboka nanga. Et c'est là que je me suis rendu compte que nazaki na Congo. Que makambo nazako sala nazaki ko sala na Congo. Que bandako nazaki ko kota nazaki ko kota na Congo. Donc on nazaki ko sala acte nazaki ko sala wana ezaki acte nazaki ko récupérer biloko yanga oyo banguna bayiba. Donc congolais nyo sozaki ko kota na bandako ko piller. Bande ko makambo eza grave. Po on nzamba la kisinga yango ezokoma na Congo e ko salama. Ba congolais bazo kota na ndako ko récupérer biloko oyo bayiba bango. Ba congolais bazo kota na malembe nyonso po nzambe foule ya bato ala kisinga o baye ko libérer Congo ezali bato nzamba ko susciter na kati ya bato ezali milimo nzambe ye moko atie na kati na bango ezali libération au Congo o nzambe ye moko prépara en fait ba soulèvement populaire o tozoyoka nasina lobe nzamba sala kisango ça fait 7 mois soki 8 mois nzamba la kisango ngo kala Alexandre même, ça fait déjà une année passée, n'a partagé qui que batu bako kufa, mais kombo oyo bimaliboso rozala kombo fayulu. Eza rozala kombo fayulu, mais en fait, ce sont des choses qui étaient déjà préparées. Eza makambo nzamba sa yeba ka sala kisaki ngai. Donc soulèvement populaire ezali mutute mutako sala ngo. Ezali nzambe moko mutako sisite batu. Je ne sais pas si nous comprenons. Naza un message les sous il y a soulèvement populaire. Naza un message les sous pour spécifier banana nzambe musala ya Kadima. Kadima président ya Seni. Naza un message nzamba pesinga pour éclairer le peuple de Dieu. Donc ba soulèvement populaire biloko nyoso na nzamba yebi yango. Nzambe ndazo permettre ngo salama. Nzamba sa yeba ngo kala. En fait eza fayulu te, eza mutu mota o salama. Donc, au Sangana, on a un Nzambe à sépélité, c'est le message que j'ai passé hier. Donc, Nzambe a un contrôle, il y a nyonso. C'est le Seigneur lui-même qui va mettre son esprit à côté de misamili moana pour libérer Mboka. Dieu m'a montré ça. Donc, Congolais Kokota a récupéré héritage naïe. Acte wana on a monaki, et ça qui acte ya ko récupérer. Tozo joa bilo on a biso bon mais on a biso bayiba o nzamba yebisi biso totanga verso malamu na Amos 3:7 to kitatina c nzamba lobi bako yiba puisque Dieu sait alobi bako piller yo bako détruire force na yo okozasu na liloba olobate okolemba bako lembiso kokoma vulnérable okokoma lokwa mwana mukie yango lelo toso mona congolais komi na mawa ayebi susu te oso mona mukolo mais raisonnement ya mukolo comme lokwa mwana mukie puisque il est vulnérable. Azoe basu makambo azolo bate. Azoe basu ndenga su ko s'expliquer te. Omoni mutu soko komi na place moko maye le silio. Yo mukolo perdre ba droit na yo. Ta mususu mwana muke akomo sakana na yo akomo manquer au respect puisque mwana wana azana éducation te puisque mwana wana azali na Saint-Esprit likolo na yete juste pour amoni yo mukolo ozana kozanga. Et en fait, maïle ya mongune sali ke asilisa yo bongo, asilisa ba congolais na modèle wana, apiller ba congolais, banguna ba kota basala ba congolais mabe po ba kangisa ba congolais munoko, basilisa bango makasi. Basilisa ba libosa ni sa bango ba droit na bango, congolais ebi lisusu droit na été. So reposer congolais droit na ya zoye ba droit na été. Puisque comme na souka il réfléchit plus. Ndenge adagio lobaka muto akomi na libungunzala azarasu na matoite peuple congolais ba kotisie confusion mais nzambe ayebi yango ayeba yango kala c'est écrit et ça likambo sikate c'est écrit nzamba lobaki yango bako kota na mboka na yo bako piller yo bako sisa o makasi bako détruire yo mais ngai nzambe na lobi na oliloba o ya suka nzamba lobi na biso tangu bako silisa ko yiba yo ko yiba bango. Tango bako silisa ko détruire yo ko détruire bango.
mais na pete nyonso po nzamba ko susciter batu oyo ya poni ayebi batu oyo ya kokotisa tokoko mona soulèvement populaire nzamba ayebi makambo azosala. Ce n'est personne qui va libérer le Congo. Mutu a libérer Congo azate po so kaka mutu oyo na makasi ya mutu akokoka te po makambo ebele ezosala manase. Jamais le peuple congolais sans le Seigneur sera libéré maintenant. Mais et comme tango nzambe alobaki depuis kala maloba o simo kimbango alobaki et comme kokokisama tozo kende na terme bango bazo kende na terme ya musala na bango amabe il fallait sala mabongo. Alors nzamba lobi basala nyonso tu o basali tango bakosilisa peuple congolais akozwa ako récupérer ya ye nyonso o bayibaki ako récupérer pe bokondi na ye. Donc peuple congolais oyo azali mwana nzambe il faut zwa maloba oyo ba révélation afuka manango na se pour prière nde kokisamaka makambo kobelela nzambe nde nzambe ayokaka pe asali oyo biso peuple tozosenga soki nzambe asalobela biso boye depuis kala. Est-ce que peuple de Dieu oyo azolela lelo est-ce que ayebi maloba oyo? Est-ce que peuple de Dieu abungi na nzela nzambe? Est-ce que peuple de Dieu a se rappeler na maloba ya nzambe to bonde la lisusu nzambe? Est-ce que to bosani maloba nzambe? Nzamba sa loba yango kala. Nazo poussa na peuple nzambe, peuple congolais à comprendre. Nzamba lobi na ngai boy. Ezali lokola na sala ki pona bana na ya Israël. Ngana oza koloba biso toza bana Israël. Nzamba lobi na ngai apesinga Exode 12. Exode 12, 35. Nzamba lobi boy. Et les enfants d'Israël fut ce que Moïse avait dit. Et les enfants d'Israël fit ce que Moïse avait dit. Et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce aux yeux. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils les dépouillèrent. Ils dépouillèrent les Égyptiens. Amen. Bandeko, na évité soto comprendre maloba oyo, na makambo nzamba la kisibiso. Na révélation na pesibiso siko. Livre à Exode 12, 35, ezo la kisabiso makambo nga na vivre na ndoto. Makambo nzamba la kisa. Donc nzamba confirme nga makambo aloba ki salama. Donc acte o nga na zayi ko sala. Ya ko zwa biloko ba richesse ko tia na sachet na kotia wanazui na kotia wanazui ezali maloba o nzamba loba na Exode 12, 35. La parole de Dieu nous dit ceci. Moïse a ebisi bana Israël. Makambo nzambe a ebisaki ye. Lelo ezali Moïse te mutazoloba. Lelo ezali mama dasa mutazoloba. Ndenge ndeko mo abengi nga Esther. Ndeko nanga bengi nga Esther a rappelé ngai kaka musala nanga rappelé nga mission nanga. Lelo eza Esther mutazoloba. Eza adasa mutazoloba. Eza Moïse te. Peuple Bible se biso peuple ya Israël asali makambo Moïse a ebisaki ye. A koti na ndako nyonso ndenge nzambe alobaki. Nzambe yebisaki Moïse yebisa peuple nanga bakota na bandako nyonso tu ya ba égyptien avant ba bima, avant bazwa libération, avant bazala libéré, bazwa délivrance na bango, avant Israël azwa délivrance na ye akende maboko pamba te. Bako kende maboko pamba te. Elingi kolakisa ke égyptien akotikala na bomengo ya Israël te. Elingi kolakisa ke ba occupant bakotikala kodondwa na mbongo ya ba congolais te. Yango eloko na monaki na ndoto tozokota tozozwa tozo récupérer biloko na biso bayiba congolais azozwa oya yazo récupérer ekosuka bongo. Bako bima maboko pamba. Comme bango nde bakotelaki biso bango bako bima bakotika biso. C'est ce que le Seigneur me dit. Alobi na bango nzamba alobi bakota na bandako ba égyptien nyonso basenga ba vase, basenga bango ba vase. Ba vase d'or, ba vase d'argent, bilamba, les vêtements qui veut tout simplement dire ba identité na bango, ba identité na biso. Yango na ocho loba lelo mukolo ozomiye bate koza mukolo ozomi kitsa na miso ya mwana muke ya leki musika pa na yo ya mwana yo koyi kobota pona kozanga po perdre nyonso ozomona ke komi na suka o perdre identité na yo.
Ça, c'est perdre ton identité. Respect na yo esili. Likolo a passi. Passi yo ba administrer biso. To comme fou kamela bango. To perdre ba droit na biso. To e biso te so toza banan likolo a passi. C'est ça les vêtements. To ko récupérer nyonso na ba identité na biso. Elambe ezali identité a mutu. Ezali vie a mutu. Nzamba lobi na ba identité na biso to ko récupérer ango. Tango bango bako sisa ko yiba biso, biso to ko yiba bango. Tango bango bako sisa ko détruire biso, biso to ko détruire bango. Et to ko récupérer bomengo na biso, héritage na biso, na ba identité na biso o ba bungisaki ba bebisaki na makasi ya Nzambe. Voilà les messages que le Seigneur m'avait donné. On a partagé na biso bandeko. Poto mona ke Nzambe na biso alalite. Abosani biso ta bosani Congo te. Nzambe liso na ye eza likolo a Congo. Alobaki kaka ke na Ecclésiaste 3, chaque chose a son temps. Tant na bango kopiye ezalaki, tant na bango kopiye pe komi na suka. Tant na bango ko boma ezalaki, ya ko détruire ezalaki pe komi na suka. Ezoko matangu ya Congolais a récupéré. Yango Nzambe azako ganga na suka lobi nanga, rappeler lisusu peuple nanga, loba lisusu makasi tina suka. Peuple congolais a se repentir. Po akoka ko récupérer bomengo na ye. Ndeko soko zo tambola na mabe. Soko zo tambola na masumu. Soko zo tambola na kosala mabe. Ozo tambola na crainte ya Nzambe te. Oza sûr que tango yo kokota na ndako moko okende ko récupérer loko no ba ko boma yo te. Puisque le Seigneur ne sera pas avec toi. Moto atambola na masumu atambola na Nzambe te. Nzamba azolobela ba Congolais oyo bayebi ye. O bazo tambola na kobanga ye. Po ndeko soko kei bitumba. Ok, na kobanga Nzambe te. Na lobi yango lisusu. Protection no ezali nani. Muta protejake azali kaka Nzambe. Psaume 27. Kaka Nzambe mutabatelaka. Bitumba o tozo saleza ya molimo. Tango yo zo kende po récupérer ya yo. Ko senga ba droit na yo. Ko bunda po na libération ya mboka na yo. Po na ba droit na yo zo lité. Sans Nzambe. Israël atamboyaki na Nzambe. Malgré bele bakufaki po na incrédulité na bango. Mais Nzambe mutabimisaki bango na boumbu. Pour ba récupérer bazo ba vase d'or. Et Bible biso l'Éternel fit grâce au peuple. Nzambe mutasala la grâce. Pour te récupérer c'est seulement Dieu. So grâce à Nzambe te reçoit pe l'oroté. Donc voilà mes bien-aimés dans le Seigneur, message au Nzamba pesa kinga eza profond. Eza vraiment profond na lamuka ki na étonnement, na lamuka ki na sengo. Po mutu nyonso tout Congolais nyonso. Congolais nyonso a récupéré ba droit na ye, héritage na ye, mboka na biso. Tolongwa na ba mboka ya bapaya. Nzamba tindaki biso ba partout, mais tango ezokoka otoko zonga. O Nzamba ko régner likolo ya Congo na moponami na ye na bana na ye, ba ponami na ye nyonso. Donc Congolais lembata ye ba ke nyonso ekomama. Nyonso baso ya koyebisa biso eza ba distraction. Nyonso ekomama nango. Libération en Congo eza Nzambe. Donc voilà, mes frères et sœurs, na sepeli ko partager na biso message oyo. Bo partager ba message o bandeko nanga boye bisana baninga mingi la chose à faire. Et là on la potokota na kati héritage na répéter, na recommencer les sous ezali repentance. Ko tambola na ko boya mabe, ko boya masumu, ko boya ba corruption, ko boya adultère, ko boya ko tambola na kati ya masumu. Yango nde ko kotisa biso ko monisa biso gloire ya Nzambe. Yango nde ko simbisa biso bomengo na biso na maboko. Oui, ezali esengo ko mono Nzamba la kisinga. Siko fona kanga yango fona continuer ko tambola na ko banga Nzambe. Ndenge moko bino bandeko photo sala tokende ko tambola na ko banga Nzambe repentance peuple congolais Nzambe azali na biso tozo tambola naye. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ nous garde. Ceux qui azoni ko zwa biso te nazo profiter ko pesa ba message nyonso o Nzamba pesa kinga vraiment kimena Yesu Christ eza na mabota na biso. Ceux qui azongi te ndenge na lobi à très bientôt to partager des sous révélation Nzamba pesingai. Pona nyonso zo salama, pona bakadima, pona makambo nyonso ekoya liboso, o basi ba sala Nzamba sa yebaki na ye, na sala ba message ebele a kopesa. Que le Seigneur Jésus-Christ nous garde et moi je vous dis à très bientôt mes frères et sœurs. Au revoir.